Mote na balani nyonso ya tokomi ya pieza ke sengo ya koya verbino mais mo kriza la participer ma parce que soki information izate moya de telema a pe ko lo bato ko pesa mote na bande ko izate mais na minute yo na Kinshasa na minute yo na 145 territoire ozo composé République démocratique du Congo et penge Fofana na le bakalelaf du maître Eliezer Tambwe na minute yo ils ont peut-être na Esther, ils ont peut-être na Kasai central ou bien à Kikosene ba forage. Il y a des députés national azo lukanini a qui expliquer population. Oui, on va faire double brassard. Là nous avons tala na assemblée provinciale lundi et kozala ndengeni. Biso a esengeli peto lukani to kolobela ba base to nous to kolobela congolais, ba congolais na biso. Ni de la population. Boyebi keno biso wana tokomi tozaba wazalendo tozaba patriote penda solo ya tongo bakosaka biso mpona couleur te trafic d'influence pe ekotaka te pe lokola yo lobi ke faut toya kolia chez yo lamba na yo ko okoservir pe momona ata ndinzi aleki te yo lotambola na oto okobileke so oza na mbongo na poche okola ya nzala te Moko koma na mbongo mo boza na mbongo na poche ba ba lukaka mbongo te ba sala kande échange peut-être lamba na biloko olia osukiti na fandi parce que lobby pe lelo nazaki na assemblée provinciale bogomo le lenge lobby to kenaki na mona moke Eliezer po epekisamite kobeta tout po boyebi bien que président de l'assemblée provinciale azamoko o abimi na regroupement ya ba mwana mboka Eliezer ndeko Eliezer ando ko la ministre ando ko la PDG mais est-ce que population ba accompagner kayo mais ça il quand même sengo ya comme la mentor na na assemblée provinciale ba maman ba papa ba bilenge na jeunesse ba no ba za mineur ba zo benga ndeko Eliezer yende papa Solati bano ya mike to pesi ba pesi bango nini po ba yeba ndeko Eliezer eza musala yango le simo keno atande ko Eliezer asali ba société ko musala mituka ko musala ba bateau ngai na kotika ya kolobela to komi wapi malgré tout to zo ko to komi wapi te mais oso tangai na zawana na ko exprimer to komi wapi ezani devant ngai na zana ba communicateur ya parti au pouvoir parti UDPS Barti Sekedi. Pour le long, quand même, na bato baye na 100 jours, le bakutani na YouTube, bakutani na bakutani, bakomi ba communicateur à chef de l'État, bazana ordonnance T, bazana nommé T, tout le monde vient aujourd'hui communicateur à parti, tout le monde vient aussi communicateur, il y a parti au pouvoir, il y a président de la République. Au communicateur nini, source na information, ezalaka nini. Melelo Nathalie Paul jusqu'à là va protéger la zone bataire. Mais la télé aussi c'est une devoir à journaliste à Koluka. Le parti au pouvoir c'est UDPS Barti Sekedi. Pour la tu as la politique elle est basée moto toi zoli à makasu azo simba banzete. Nanuki ba jeune UDPS à Kaizaki ya bakibasa ya baliaou. Lelo ba jeune o bazali na UDPS eza ba jeune ba yebi ke papa kufa pona lit na mwana botami na UDPS ne ba mpe bazui UDPS mais est-ce que aussi baza considérer c'est ça aussi est-ce que aussi baza considérer baza na outil à travail aussi que muto na télévision a lobi que oui azo défendre pe eloko azo lobi société sali produit sengeli baja marketing ya babi devant ngai nazana ba communicateur ya parti et marché ki ndenge nini na assemblée et marché ndenge nini na présidence comment toujours la gouvernement pe lelo na assemblée provinciale to lobi to lendi et ko le kandenge nini na retourna ka mituna bango ce que la colo parti ba expliquer biso est-ce que ba kozwa siège wana ezala siège moko be tala ba candidat belé bato balingi mboka et c'est ngeli ba kende 50 candidats 10 candidats pourquoi ba tcheka mutu moko a diriger Kinshasa mona mboka mbote ndeko Fofana epenge nalingi o expliquer biso kombo na yo
pe oyebisa biso outi wapi pe oza nani otaka bato na media lelo siko tourna kombo na ona kombo na ngai Didi Malonda. Avant nazala communicateur, tout d'abord nazali membre ya IDPS. Nga na yebi parti mosusu te. Soko zali ya série na biso o mokolo mobutu alelaka na nsele. Biso baoni muto lataki cravate à papier. Ebi cravate à papier. Bato belé lelo baye kisasa. E baye bi histoire te. To baye na Congo. Cravate ezaki olata mati. Biso to kuli na babakos. Ba veste ya makanda kabobi. Cravate ezalaki te, ba maman na biso lelo bakoma kolata pantalon, bakoma kolata collant. En tout cas, une pensée pieuse pour Naïmé, notre patriarche, le fait Docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba de Rez mémoire. Bitumba bungaki, lelo basi bakolata pantalon, lelo mibali bakolata cravate otoye bakate. Pour te dire, tous en IDPS non pas comme une cheville qui tombe dans la soupe. To bandi yango, wuta to kutaki yango nanzela pour ebandaki na 13 parlementaires. Mais biso na 90 à partir ya nini o consultation le feu président le maréchal Mobutu asalaki ya multipartisme to kotaki masolo yango to lataki ba cravate ya papier. Pour te dire que tout d'abord, avant d'être communicateur, je suis membre de l'IDPS, combattant, il y a IDPS. Tu yebi parti mususu te, nga na yebi ka IDPS. O ba yebinga, yopo yebinga te. Ah. Merci. Merci, ngai komo na ngani ndeko Ami Vodou. Nazali membre ya IDPS. IDPS is école. Au bisto bande kolanda kulut nyanga lobby balito bango basalaki basirona biso zaki belenge mais ko salaki na moment moko tant to kutela gouvernement passé attaque jeune to zaki conscience to mona ke mboki zaki malamu te sengelaki to za la brancher na parti moko boye o ko lakisa biso lutte pas to za démocratie on a to libérer mboka na biso na prison zalaki ya famille Kabili. C'était en 2011. Nous avons qui combattait l'itnanga malgré la facilité parce que famille badaki na ngambo mosusu. Yo mona na kati ya libota odaki ka obligé il faut ka ba fina yo. Mais en 2016 je me souviens on va kufaka le 19 le 20 na Barumbu, Shinko etanga na Barumbu na risque vie na ngam kolo wana. C'est par là na ba que à quoi sert de vivre? Vous êtes dans la misère. C'était la lutte où on a conscience parce que j'étais majeur. Nous avons eu des IDPS. Quand on a communicateur, ils ont dit que nous avons pour qui pour aller au Belesika on a la zali. Trop qui ko bomba yangote. Et sengei ba lobel bazala parce que ba kurutu bazala ka ba lobela ki ba leki et sengei pe renaissance ya. Ba misusu ya sika ba botama pour na to ko ba pe ko lobela parti wana. Merci. Ayi moi ma Didi. Et ça là moi c'est comment on a en tant que jeune congolais aux ama casse na koyeba Paris Saint-Germain koyeba France koyeba Belgique mais histoire en mboka na oyebité. C'est là un moment ba kenon mutu apesa ka OP azui. Oui. Lelo quand même ça fait mal au cœur parce que Kimutanga comme un ministre il c'est pas il a lobby à ça quand mutaï des pes. Azui le photo en Martha Tché. Maman Martha, sa femme combattante, la première ère, où elle a mérité le respect d'elle. Mais l'élo, moi, présentation kaka. Na UDPS, on va y avoir koza membre, toza militant, la partie UDPS. Et Sengeli au bandawapi. Sengeli au banda la cellule. UDPS est dans la cellule, UDPS est dans la fédéraux, la fédération de la Bissau Ezali. Oh, nous sommes membres de l'IDPS, ceux qui ont une cellule,
aza membre ya UDPS te parce que seigneur sika oyo bakoki koyeba moto eza na cellule na ye sika oyo bakoyeba yo oyo kozwa fils d'adhésion na yo sika bakoyeba sika ovandaka eza na cellule ya moto esika azaleli mpe seigneur ozala président fédéral na bino esengeli azala mpe bafédéraux nde bayaka na direction générale maintenant président cellulaire ye moto aza mwalimu oyo asenaka na cellule na ye ndeko na ngai lelo emo ntango tolobaka mambo ya UDPS na télé na baka UDPS ya bakibasa ya baliaou emo na oluka na kipa pa wakenda na koyeba histoire mais UDPS ya 2011 oyo Etienne Tshisekedi comme président ya parti alobi ke ye moko andimi ko déposer candidature na jusqu'aujourd'hui UDPS au pouvoir ndakosa biso azate parce que lit to to sali yango à l'époque bango basaka ba jeudi saint na bango bakendaka marche moka ba chrétien na époque na biso pe to moni comment bato bakufi to pusi bango na bapusu lelo tango bayo bake UDPS eza baluba UDPS eza bakasaye ezo sala ndenge po je pense que ndenge bozabini bala bozo bakasaye. C'est une façon à humilier parti UDPS, c'est une façon à quitter sa partie UDPS. Maintenant, comme un moment à la nomination, moment à la fonction, tu vas comme battu à UDPS. Maintenant, comme on reconnaître l'élite, il y a battu, ça vient partir en a voyou, partir en a kassaye. Je pense qu'ici, il y a deux kassaye de bazar. Tikana répondre ndeko Fofana. Je répondre ngate, ça va me tourner na répondre bayi Congomani. Ngana za mu Congo. Moza tonete Ndidi yombo lembuwa. Muke mu Congo. Betu bilenge na Kikongo. Muke mu Congo. Congo sasa to zina mu Didi Malonda. UDPS. Muke IDPS ne Congo pire 100%. Et pour encore ajouter, aujourd'hui, na kati ya IDPS, dans la commission de gestion des ambitions, c'est piloté par un Nekongo, Jean Tezo Kianti, le patriarche, à qui je salue en passant. Non, je salue, c'est notre... L'UDPS n'est pas un parti tribal, mon frère Fofana. L'UDPS est un parti qui regroupe tous les 145 territoires. C'est pour cela que j'ai choisi l'UDPS. L'UDPS n'est pas un parti clanique. Pour ton information, si à la province et Binisi va député Mingi na IDPS, c'est le Congo central. C'est une province à qui on a voté Fachi Béton à 99%. Congo central. Mon frère Sokoke na Mwanda critiqué l'IDPS bakoboma yo. Mais tu souhaites pas de m'abattre. D'abord, tu m'expliquer yo. Pour Lingi. O kitisa wana matisanga mafuta tangu musée ayaka azalaki kosalisa ba vote à main levée ba gouverneur neso ba bimaki ba utaki na parti ni IDPS. Donc si un parti politique qu'on doit respecter comme un patrimoine, je le dis non pas seulement avec ma tête, mais avec mon cœur et mon âme, c'est l'IDPS. Est-ce que vous avez fier le temps, vous avez tambola, vous avez communicateur parti au pouvoir? Si je regarde l'UDPS à 2011, je regarde l'UDPS à 2013, 2014, même à 2018, je cite. UDPS à l'époque, ceux qui va le bikeno, UDPS marche au Talifuna à Ozaki Somo, c'est un moment président de l'UPETO. Je me rappelle à 2011, c'est là où Mujima qui était à Bas Congo, et j'ai donné la Tchèba Remo Kia. On va présenter honorable Poula, Fabrice Poula, c'est là où présenter pour ta charge et Etienne Tshisekedi là, Bakabona Nani Olivier Kamitatu.
c'est Fabrice Pola, non? Sur la ligne RT, vous êtes également représentant à Congo. Est-ce qu'elle est là? IDPS. Vous êtes fiers comment ils ont été. Père à cause de la première communicateur à partir. Merci pour la motuna. Je suis fier d'être de l'IDPS. Bazoto là, et bazoto nanga. Papa na lobi na yo, nga na ye IDPS lelo te naza kuya te. Na lata cravate à papier na 1990. Na pesi yo kwa komika histoire. Le pouvoir. Ya nini ya malonga bozo sala. Moyibe dimwe to moyibe koli. Misala salami pa ba Congolais bazui misala to eza. Ou bien ba entreprise efungoni to efungoni te. Ndo za pe fier kwa tona ba télévision ko expliquer ba tout. Ou bien comme il y a un album qui nous a communicateur à partir, ni la valeur au représenter Batolelo. N'a pas ça la valeur ya IDPS. Je pense en été IDPS Batolele bazana kati ya confusion. IDPS c'est un parti de valeur. Nazo peso kaka information yuti koleka na lobby na Assemblée nationale. Biso tout d'abord tu as une autorité morale. C'est la démocratie qui prime. Tous qui na 3 candidats. Et c'est qui va les cana comme état président assemblée nationale. Dans la mission makambouya autorité morale les alakate bokende base étranger. Tous les députés nationaux balekani na nini on a primaire ba voter ndeko Vital Kamerhe VK o pe na pesimbote en passant. Nous surtout les hôtels ils sont ba valeur te. Au Boscoquet, l'Union sacrée, siège n'a pas comme le palais du peuple. Parce que ça qui m'a bâtiqué gagné. Baza banani. Mais na kati assemblée nationale. Ngana yo ticket gagné na koli na bota mi pe na koli na mboko. C'est une bonne assemblée. Na koli na mboko yo ba mbale ziko salima na palais du peuple. Bato yemba na palais du peuple. Nasiko député national. Asala oto bengi primaire na kati ya palais du peuple. Un musicien aye ayembi na kati ya palais du peuple qui dit mieux. Ils ont deux salles différentes. Deux salles. Na kinwa bakunda motolo na nga na kati ya mabele ya kisasa oyo. Na assistant na mabala na palais du peuple, na assistant na ba concert na kaka na palais wana. Siko soki ba députés nationaux au bazali na légitime ya union sacrée ba loué ko basala o ya bango ba élection primaire lisumu za wapi zotoka na à l'aise pour défendre mon parti. Les gens fiers de la communicateur à IDPS. Lundi, bato bazo voté ba gouverneur na ba sénateur. Nazo bang na besoin na ba sénateur en 2018. IDPS a eu ba élu en 2018. Ah bon, OK? Oui. Mais IDPS a un sénateur, le seul moutabiso sénateur kaka RBT a suivi muto en Bujimai. Ba député bazala ba teti na mito oni ko bonde la bango ko luka bango papa. Mais est-ce que Oyebi, que le député a travaillé le pan ou pas, j'ai dit non, on a banque filé, l'élection, IDPS a comment il m'a dit, boya quoi aligner la journaliste à IDPS. Tu as dit, il est connu que IDPS a un mot d'ordre. Nazo là, Nazo raisonné 2018. Est-ce que me serait bien? Parce que ma communicateur à partir, vous êtes obligé de faire une réunion, ou bien le chef ou une réunion, parce que c'est une information vraie. Est-ce que les députés bazana bino ba ko voter ba sénateur to ba ko voter gouverneur pour penser à la modèle de terre ndeko Fofana soki na ko répondre yo mais la maya pio mais ya zeke côté il pas dans maloba à répondre yo mais tout le maloba na ezali attaque la communicateur à partir IDPS mais la maya pio au nom à IDPS nous avons la maya pio IDPS to le parti naza ko pesa union sacrée et ça IDPS
Union sacrée sanctionne tout le monde. UDPS aligné combien de candidats? Toujours la sénateur, toujours la gouverneur. Sur le plan gouvernement, le gouverneur, la gouverneur, le sénateur. La gouverneur, tout ça la candidat Mogo. Au UDPS aligné. C'était le 10 mars, un certain dimanche, aux autorités, au secrétaire général, que je salue à passant, le futur sénateur, Augustin Kaboula. Mais ceux qui sont qui passent à la télé, la communicateur. Kabou Yaza, le seul secrétaire général où a sa meeting. Après, si le nom valait tout à la samedi, au moment la samedi, le but de la meeting, on va la plaindre. Le meeting est à 15h et il est à 17h. À 17h, tu veux dire Congolais. Congolais, tu veux dire Misala parce qu'il y a joué ouvrable. Matinée, tu as ici. Matinée. Ah, c'est on a invité le Biaka. J'ai plaisir à Royal. L'impression, c'est l'Assemblée provinciale. Pardon, Ndeko Vodou. Na répondre na Ndeko Fofana et Penge. En tout cas, na sepeli mingi na mituna na yo. Élégant vraiment. Merci beaucoup. IDPS, toza bien un candidat moko. Daniel Bumba, bandiko limbisa, honorable Daniel Bumba Lubaki. Candidat gouverneur. Comme honorable Daniel Bumba Lubaki. Azali. Il est le Congo central, il est le député national élu na circonscription ya Lukunga. 4e meilleur élu. Daniel Bumba, honorable Daniel Bumba Lubaki. Azali ne Congo 100%. Azali Congo. Bumba. Si kana ya nola yondeko. Kolongo la kanga maloba na monokote. Na maloba na yote. Kombo ya Bumba wana. Aïe ne Congo 100%. Le Congo pur sang congolais de père et de mère. Bumba azali Équateur. Amo Congo, ne Congo. Zadi ozoga. Landande motuninga motuna. Motoketi. Nga chara ba pilipili nga. Naza ko pesa yo réponse. Bumba azali honorable Daniel Bumba Bolimbisa, mes respects. Honorable Daniel Bumba Lubaki, à qui je salue en passant, il est le seul et l'unique candidat de l'UDPS. Comme nous sommes dans l'union sacrée, et Seigneur qui tout ça la ticket gagnant. Ndeto Sangani Nandeko Edi Ieli Molangi. Ah. Oh, il y a MLC, tout ça les tickets gagnant. Il y a tout ça les tickets gagnant. Il y a Nini, il y a union sacrée. Bumba baponye na likolote. Baponye uta na base. Accueilli na cellule na ye, accueilli na section, accueilli na toutes les 4 fédérations. Ba mimiye. Ti ba mimiye na sep ba mimiye pe epai ya ndekona epai ya ndekona biso honorable Augustin Kabuya asali apesi mot d'ordre kitis asangisi biso ba vérité professeur wa mot d'ordre te papa wana mikosi na demi vitu mezanga ça est-ce que parti IDPS ezali parti moko démocratique hein IDPS IDPS au pouvoir to IDPS non au pouvoir de Saoudika au pouvoir hein député avec campagne na mbongo na emoko député a soli IDPS to somba kabani IDPS to teka kaba idée to teka kamayele IDPS to sela kakanyaka te IDPS ni wana yo belangai IDPS Tshisekedi vraiment oya fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba le premier docteur en République démocratique du Congo. To c'est la kanya qui uti wapi? TV radio te. TV radio te na à l'aise. Bazo mona yo, bazo mona. Malango so ba mona ngate ba mona kanga mokili mobimba. Ndana za membre ya IDPS. Cellule nanga ezali Kauka 2. Section nanga ezali Kalamu. Fédération nanga ezali Funa.
motivation nous a donné à communicateur à partir où les autres énergie boya va voter gouverneur tous les ça va député provinciaux que notre gouverneur wana azana ba qualité azana pe na yo kilo mawa akobanda wapi na kauka akobanda na moponyo akobanda akobanda zele abosawa oui tu mo kalipo comme la commune climatique les affaires Neko Fofana limisa pardon omoni mboko yo kisasa tomesalaka na ba gouverneur mécène ya musique mécène ya il est pas fait accompagnant il est pas ça mbela ngobila na lingi bono na maloba na monoko boui tika na lobat yo pesinga na lobat ndenge tozali awa soki IDPS aponi a échouaka te tobana na CNS nayebi te soki oza ya génération nanga na CNS yo yokaka lisusu kanza oyebi score a CNS eloko soki nakozonga mpona répondre yo boye ndenge ezali wana melama ya pio naita na makoki ya otambola makolo d'abord ya honorable déjà souffre honorable Daniel Bumba Lubaki, c'est une personne de valeur atangi na biso awa na colline des inspirés mali ya biso ba congolais eza nini akobanda na plateau politicien ayaka ndayele ya kotonga mboka landa Daniel Bumba na 7 axes na ye landa cohérence ya ba idée na ye ba projet la gouverneur tout a présenté la projet ça ya ngolo na yo boye nous avons une métro qui m'a ndenge ezali wana tout d'abord c'est un chrétien authentique mais dans un pays laïque ba chrétien ba oui un chrétien authentique ndenge moko pena notable o koyamba na sima na c'est un chrétien authentique tout d'abord avant banga mibeko ya mboka azobanga nanu mibeko ya nzambe soki ya nzambe tosite ya mboka ndoko banga ya ba flatteur no te toza fou nazana nazo sala flatterie soki toza ko sala flatterie mbele tolandaka dalelo ya Kobia azara pressé na ko négocier marché Kobia azara mbangu na ko négocier marché soki bo pesi ya cercueil akima tambango azara sous famille te cela moni ya cimetière o aza pressé mais quand on avait négocié azara na komi kitisa est-ce que tu veux que ça biso marché ndeko fofana kisasa ezobonga ndeko fofana obanda wapi kisasa ezobonga toza na 7 axes nyonso tu ndenge tozali awa ezali prioritaire mais ye azali mokonzi ya mboka ye moko tamona na kisasa ne batike biso fulu zelana na pesolo vedevo zelana pesolo komoko omoni tout d'abord tango alekaki kisasa o du point de vue assainissement niveau kwezali tika tuna il a la loi assainissement ako activer yango apesa ki bino bapanzi sango awa ke nous allons instaurer la taxe de l'assainissement et que ça les parce que tu qui na ba féliste qui na ba mécène ya musique na ba kipa qui makama mukela ndeko fofana nazwa ndeko na lobi ndeko fofana la ongezo kinde mbango na cité biska wa alobaki wala ya bakisi na bino bo poni o bo présenter bato produit ya siko société na bino ebimisi o bo ça marketing ça va les coques yango yebimi ça va famille yango yebimi ça va famille a il passe la minute de honorable Bumba ozomona akobanda wapi c'est 4 commis otambolaka okoza na malweka momaka kitambo olonga pe kitambo komi limité akobanda wapi ndeko fofana
Daniel Bumba azali mopayate. Daniel Bumba azali Eli ya Kinshasa. Aza 4e meilleur. Voilà disons le cas. Le cas. Popote oye baete moto wana azalaki na bato bayi congolais bakinois ou basoutenir ki mo bakinois ou basoutenir ki wana pe na bisiki ya pamba pamba te lukula o bangolo bazalaki. Ok. Ça veut dire azam no payate. On doit t'en regarder moi la commune à Kinshasa. Mais là on va sur la barrière. Mais la émission là où la barrière. La plateau. Mais ezali ta besoin la bafériste la pouvoir. Besoin ma fériste la pouvoir. Nous doit y l'intérêt là y. Nous doit y pour le oui, on a fait une lutte 37 ans après. Lutte voilà. Et c'est là tout servi la zone. Ezali zemboté. Ezali réalité. Ezali réalité. Yango moni na kenkena oyo, ezali kenkena masanoté. Yango moni na kenkena oyo, il dépêche à boy kopesa Kinshasa na n'importe qui. Ah oui. Pourquoi bango va se présenter mutu nyonso comme petit a eu une assemblée provinciale pendant 5 ans. Asaini. Et bien, c'est que tambola raté. Et bien, aza Eli Yangiringi. So que la Yangiringi au recours d'action Eli asali. Tu sais que la Yangiringi sera base na sika o ba pesa kaye ba voix ba tindi kakaye. Depuis ka kabagalo sauté. Qui concerne Kinshasa comme élu. Là, candidat Kolobela Daniel Bumba. Mais voilà, tu gagnes gagnant. Oui. Daniel Bumba. Si le passe gouverneur, il va travailler avec Eddie. Limbisan de Kofofana. Et bien, il y a comme vice-gouverneur. Il y a un émission boye, toujours le bela. Et dit yele oyo, Ngiringi et Pesakaye confiance. Ça veut dire bah ebi de quoi il est capable. Soko qui tuna Ngiringi, autour et dit yele, attends-moi la mouké, à quoi ebi soba MVP misa nae. Merci. Je pense que nous on a bien l'ingési là déjà. Mais on a tala. D'ici là élection. On est coquille déjà. Donc on a quoi il s'en que oui. Quand il était à il lundi, il y a la caméra. Attends, il y a un communicateur à partir. Il y a un député dans le député. Si c'est vrai dans la campagne, il y a qui peut s'appeler bango moral, une stratégie à campagne. Message direct dans la députée professionnelle. Et comme à un moment, Bachombo soit éteint, même si Bachombo rose à la isolée. Occasion. Merci beaucoup Ndeko Fofana. Oezaili ma communicateur à parti toujours ça la éveil conscience. Aïla comme ya conscience et puis qu'on sauvegarder l'ix na biso to salaki. Oezali kenkena oezala ba age politique eza ebele. Et là kenkena moko ya ba jeté. Ce qui IDP sabimisa ki ticket gagnant na ye, abimisi fils maison. Moi na yandako. Atalisi na batu nyonso. À Talissier, dans député provinciaux, Augustin Kabouya, secrétaire général, honorable, le 10 mars, à Talissa qui n'a biso, base, puis un grand électeur, candidat n'a biso, il y a parti. Daniel Bumba Lubaki. Daniel Bumba, ça dit moi, à cause de la moine, ou à cause de la souci, à servir une nation, qu'on a un projet à chef de l'État. Parce que le programme de Daniel Bumba a tiré cet axe. À ce qu'il y a un projet à chef de l'État. Il y a une campagne. Daniel Bumba a posé à servir le peuple congolais. Daniel Bumba a bossé à corriger les erreurs du passé au président Lubaki et à la répéter Mbalami Balé. Il y a un message direct. Dans le député, il y a un grand électeur. Biso Totina Kibinokuna. Biso IDPS, toza majoritaire. Biso IDPS, toza déjà ba soupçon ya mabe ba sekaka biso. Toza la ka ebele to gagnaka te. To te kaka pour la cupidité, ba voir la biso ba valeur la biso. Mais to ba kembele dans la soukate. Tant ça qui dit il y a 37 ans et Seigneur la biso toza pouvoir, toza pouvoir, alors faut savoir comment conserver le pouvoir. Or pour conserver le pouvoir, il faut promouvoir bana ndako. Il y a un défi à beaucoup na bino, face à bakino nyonso pe monde entier kolanda.
C'est-à-dire défi pour la biso IDPS, défi pour la secrétaire générale Augustin Kabuya, défi pour la tata mokonzi ya mboka oya uta moko ya biso IDPS. Maloba la ngai ami Vodou na okoy ko yebisa na ba député ba grand électeur ba les na maboko na bino. Merci beaucoup. Ndeko na ngai Fofana Epenge. Nga vraiment sans te mentir na confiance pe foi na zakana na IDPS. Na motema pire. Peut-être yoni na webiso melano ma pire. Makambo to komona lundi to bandiango lelo ta. To bandango ute na conférence nationale souveraine. Nga pona ngai na yebi IDPS pe na yebi ba grand électeur na biso ba sombaka na bango na mbongo te. So yo moni olingi obwaka mbongo na yo pesa bango bakolia yango bakosala te. Toyebi ke mutu bakovote ezali honorable Daniel Bumba Lubaki comme gouverneur pe aza kolanda ye Edi Iyeli Molangi. Naza nga na kimia pour depuis les années 90 IDPS n'a jamais perdu les élections. Ce n'est pas où il y a le 29 ndet au perdre. Kabela va député ba grand électeur mbongo. Sombola bango mapango. Mais c'est préparé pour n'aba memayo en hôpital le lundi. Tozo bangelo monté. J'ai pleinement confiance. Et un membre moko ya IDPS to grand électeur moko ta ko trahir parti na ye. Je suis tellement confiant. To kutana po ezali to komi wapit na koleka lisusu po to sepela comme ça ba gongo ba oyo kayo Tozonga awa bampangi ya munu bana Matadi Mwanda Boma bana Kikwiti Baumbu Bateke bampangi ya munu ya Léopoldville Congo central. Benu vonda kwani tima ya kulembama pangi ya benu Daniel Bumba andi vonda kwani voter sans problème le 29. Qui vivra verra. Merci. Moi on m'a vendu. C'est donc la image à battre. Rotal sanga ba image nanga après élection. Ndenge na tambolaki na banaki d'abord na Wangata na zui avenue du commerce Kasavubu na banda opération tolo de la commune na biso na kita na route Mokali na kuti ke no gouverneur wa sali 5 ans à kota route Mokali te. Est-ce que nazo kosa on zo ka image ya bato te so ça na ko lobate na rotambu atana lobata ba commune na tesa ndeni bato a Selemba ou bakendaka pigeon et information ndeni bato a Kingasani ba se trouvaka na centre ville bato la mboka 5 heures na kenda tina nzela ya Njoko na Bosawa na Bikuku bato baza na Kishasa na commune na Kimbanteki lolenge nini bazo vivre na timiko bazo benga na Bikuku babi 15 ya masa saison beta. Est-ce que le ministre intérieur azali to azati à quoi le atame mata gouverneur à Sikabini le PC commandant ville incompétent le PC ministre intérieur incompétent au travailler ndeni parce que gouverneur a kobanda wapi ndelikam hôtel de ville mbula soki ebeti ebindi pourquoi pas le théâtre hôtel de ville atana Maluku c'est oui hôtel de ville, tout le monde est gouverneur à hôtel de ville, assemblée provinciale, na Kikole. Est-ce que Kinshasa, ils ont mérité dans l'assemblée provinciale au le Bokobo? Par qui ils ont été? Depuis après ça, ils sont don. Parce que on a posé l'assemblée provinciale, tala ma femme webele. Alors, bah, que nous, bah, Kolomo, bah, baby 6 mois, na bango. Ils ont des para, ils ont des coco. Bon retour au pays, maman Angèle Walesa, maman Abani Belé, maman Atazana Musika, maïba ozwa téléphone kobenga mutu na mutu. Ils ont bien dit. Ça a moins motivation, mutu pas tali que maman linga ngai. Ngai na lega ki lobby, appelle à maman, na zwa ki o na ngai gozo.
na éviter ceux qui j'ai des hauts du ciel yo zoa ka ba mera kende pourquoi pas apôtre Mania pourquoi lui l'autre pour aniter papa Serge pasteur Serge pourquoi pas là je vois pasteur Diego partir à Paris là tozo yamba moko aussi alobi keno na vie il faut ko yebaka moto soki nzamba tombolié yosko za na makasa musu ya kotia poids mais le mal au Congo ezaka to doit reconnaître ba il faut ba to musu te là nous on loba na chaîne na biso parce que force et penge faut fane ezaka oui moi na moki les a tali sa biso nzela na to ko to za na deux procédures chaîne ezaka commerciale oui. Mais nous avons besoin aussi à informer que nous avons audimat la chaîne ou bien que nous avons information ou bafutibiso. Mais là, tous les salango attaquent les wazalendo, les patriotes, moi na kolo lupango. Gilles Bumba, candidat. Ngongango toyeba yo, candidat na yo nani. Chaîne na yo, elobela ki nani. To bonne de moi le président Abimina. Assemblée provinciale batami ko bana to sala ki campagne ngape te ngongango to ba couleur na couleur ya mutu yo zo na charge ya nani na chaîne na yo ata bande passante besoin komela nani besoin communiquer les nani besoin expliquer population nini bolelo to luki bato baete to yandi bilenge no bomoni ba communicateur à partir UDPS. Et là, IDPS, c'est au fingam. Parce que la table valeur IDPS c'était. Mais quand même, tous les présidents de partis politiques, majorité, bah, ils sont à IDPS. Tu vois, dans l'histoire, la cravate, on a dit c'est tiens, Tshisekedi. Il mérite beaucoup de respect. Mais bah, quand l'histoire a bêté, que bah, ta cravate est à papier. Et lui, on a constaté. Na on a évité, na quoi qu'il n'est pas, na affaire pour expliquer la partie IDPS et bandaka ndengeni. Natana yetanga komara na IDPS. Là nazo ya mamutu asuka papa Arma o azamu pa na plateau na bisote na remesaka parce qu'à chaque fois na o nzamba tia na kati na ye andima ko se déplacer so tali âge naza mwana pa na ye naza leke pa na ye naza dio ko benga ye papa to yaya po yaya komaka papa ataka âge na ngata mandimaka pena koya ko telema bonatu na mituna to zebeka soka continue to ya ko féliciter que papa maza ki papa moko bien te to lobelaka ye to bakelaka ye ba fleur ni azoba que la maman Angèle a voyagé na leki nanga Deborah na yeba to objectif ya voyage te ma benginga na zui koli nanga olikaka na TV na lingo za la propre yo no osko tala ezo mériter nanga to ezo mériter nanga te. Papa ma. Oui, ndeko Fofana. Mbote ndeko Fofana. Élection eleki. O menoni biso nini? Oh et pour yaka ko remercier bana limité bana nanu. Subo présence na o lelo na plateau. Oye koloba nini? Oye ko présenter biso nini? Te papa Arma oza nani? Présence nanga na cadre na plateau yo na zan IDPS. PDD nazali paimba notable ya ville ya Kinshasa. Na ye ko telemisa bana mboka ko lakisa bango ke ville ya Kinshasa toyoki soni mingi. Moya ko tambola makolo na ville ya Kinshasa ezali lisusu te. Autant biso tozokola bazo esa après la pluie c'est le beau temps. Mais le lot est commis après la pluie. Il faut faire attention, peut-être au Kangamana Singa courant. Donc, il est temps que Biso IDPS, Tokamba, Ville à Kinshasa, Namakanisi, puis dans le projet de société IDPS, où ils ont eu le progrès social, il y a Kamba IDPS, il y a soutenir Ndekona Biso Bumba, où ils ont eu candidat, où le secrétaire général a présenté qui, c'est lui qui gère le parti. Na bandeko na biso nyonso ya président ya union sacrée ba présenter ki ndeko Bumba pour que akamba ville ya Kinshasa yango na ko confirmer bana mboka bana Kisasa que ndeko Bumba azali mwana IDPS azali na ADN ya Etienne Tshisekedi bo defi mwana ki mukolo tendeni
biso de farabana te biso de farabana te toza na ndaku toza ba réserve stratégique ebele Bumba azali moko ya bano bakoli 4 na IDPS o aza mwana Kisasa o aza mwana baneko o ayati bibi atisekedi te o azali mwana o ya baneko kola ayebaki makambo ya IDPS mayebani ya kolo non na kimukolo ngape bato bako bayibi nga na kimukolo parce que bo mwana na nga to élection na IDPS ne na komi be bato bayeba nga mukete mutu ba ko bunga nga lelo mais sanga mona photo akala papa mobimba brazo be ya bumba non nga nazolobela bumba te nazolobela IDPS IDPS lelo yo ezolakisi biso moto oyo akoaccompagner chef de l'État na mandat oyo poto yeba kobongisa akosala nini akoaccompagner chef de l'État na mandat oyo na ville ya Kinshasa en tant que gouverneur bon là on s'appelle quand même nga naza villageois yo yebi quand même Kisasa pour lui ba commune ezalaka propre à l'époque ependa ke soko oke botali ke bokeseni na oyo s'il passe gouverneur lundi il va commencer où omoni na ville mutuka zete natikela où mutuka d'abord Kinshasa bloqué ezate l'autre na ville okola Kinshasa tozomete commune par commune baza na ba mituka wana ba bloko oyo kendaka mutoya futi mbongo na commune bloqué ko pepa toilette tout le monde na kata salité na misoté na ville ba misi biloko na terrassé nzela ko ni muke parce que mutuka ya ko évacuer ba salité wana ezate Gilles Bumba nani Daniel Bumba honorable Daniel Bumba mwana commune ya Kisasa soka l'équipe na gouverneur au banda wapi omoni il va commencer un chantier na ye pour qu'il ça non c'est ça lelo na la ni moto moko na radio moko songolo apesa nga inspiration moko munene omoni bato bayaki kosalela la ville ya Kinshasa bazaki na ba objectif na bango bazaki na ba objectif ba na bango parti de PSP accompagner il de PSP accompagner bango il de accompagner gouverneur actuel et accompagner qui était et accompagner qui était omoni na ba na ba il faut pas to bongisa pe makambo mingi na Kinshasa vice gouverneur aza vraiment la portefeuille té na ya gestion na kati ya ville ozongeli na le ba jekoko na zongeli té naza ko ebisa yo la gestion eza ko revenir na gouverneur de la ville to mona président de la république a keneki campagne ce n'est pas ça malukombo ne a justifié qui gestion en mboka na maboko na population c'est le président de la république. Nous parlons à gouverner à ville à Kinshasa. Biso, tous à mon amboka, tous à limité, tous à Kingabot. Batiki Kingabot nengenini, batiki di mososo nengenini, batiki ndanu nengenini, batiki salongo nengenini. Ça kozinda. Moule beti etikali nengenini. Pour la biso que vice gouverneur a la gestion té na kat na ville à Kinshasa. Yo sali campagne na limité na kat yote. Mais yini ngasi na ya bosa. O sali campagne na limité. Au côté un Libanais a na limité mais jusqu'à niveau obège à tikama yekendaka na fleuve atongi ndaku ou bien atongi à trépeau. Est-ce que le mouvement veut soutenir pour nga ko ngoza ata conseiller na lobby ba difficulté yemoko mo na limité est-ce que gouverneur sera capable ya kubuka ba mayele kabisika wana Ndeko Fofana makambo na solo bana yo oyo na pesanga inane na inane soke salabité na ko sengo bolimbisa peut la retirer confiance dans la mona moka Bumba. Oh non, on a bon à limiter. Nazono banayo, je te l'ai dit non, la peso pesanga inane. Télévision za radio. Alors bi pesanga inane, total biso nenge to gérer ville à Kinshasa. La ville à Kinshasa est kozana ba intouchabilité. Parce que président le big mo azakino. Tanga kitaki na ma campagne, pardon, tanga kitaki na ma campagne wana. Au moins batanga ba komba batu. Oh asiliga yo kana oui. Ala gisi ba tomisa. Oui. Mais ba kangia ta mo. Oui, na lobino malembe ndeko na lembe. Tant tozo za ville à Kinshasa to sala état de lié ya ville à Kinshasa. Moto moko te na ebiso ki arozala épargner. Na toza na wana te to bongisa na makam. To sala état de lié. Après état de lié na biso na ville à Kinshasa, to rendre ba kino compte. To kutimini na caisse ya l'état. To kutimini na ville à Kinshasa et to banda musala biso. Webi tata mwasi na ngai azalaka tayere. Mais na yebaka nazamona muke omona mutu musaye na jipe babamba.
matali alobi oyo ezosimba lisusu te me mokolo lamba azolotaka samedi batongela ngai na atelema na ngai dimanche eza na elamba mosusu oke nango epa tayer alobi ke oyo ezosimba te me mokolo lamba azoloba falata c'est-à-dire esika rotia su tongi ezosimba te sota tongi ezotombola nzoki ezopasuka lolenge mpena kisasa oyo tozomona yango olati kutu elamba ya pembe mozoli ozomonaka moto akomi na esika yango te mutu kenya tima iboye pasa ete nyonso eye na kati ya nzoto ya moto bokobanda wapi mpe nazobangela yo ozangi eloko ya kolia te ozangi mutuka te ata ozwi pane biloko kobongisa mutuka na yo osombaka pongi lokola biso te nini balensi yo ozozwa riske ya bo ya koloba peka soki ekoki boye koya kosenga meme pardon awa na balibane oyo te nalobi no boye baza batout puissant nalobi no boye oyo ezali idps nalobi na oyo ezali ezalaki lobo ezalaki nini te nalobi no ezalaki idps pati lumumbisi non tozalaki na bato oyo bayaki koliesa mabumu na bango bayaki kose protéger mpo na baaffaire na bango nazoyebisa yo moto moko azomikumisa azalaki le meilleur gouverneur ya ville ya Kinshasa parce que abongisaki funa na capacité na ye moko te tongi zandu non zandu atongi te nzambe adefi mbongo baza kotonga adefi mbongo na bino zandu adefi mbongo gouvernement central abandaki kodote ville ya Kinshasa 2 millions de dollars par mois ami lobeli yango te na 2 millions de dollars oyo bandaki kodote ye mpo na gestion ya ville ya Kinshasa balie yango emonani te ozolandanga donc ville oyo eza komérite mieux biloko oyo toza kosala oyo yango biso idps tolobi tosili fini la récréation biso fo tokamba mboka oyo tofaire voir na bato gestion ya mboka ndenge nini ezali comment kogérer mboka ndenge nini toko kogérer cité gestion de la cité mpo bato bacomprendre ke réellement ezali idps lito tosalaki ya 37 ans ezalaki ya pamba te ezalaki mpo ete mwana ya Kisasa kongomani asepela ayebaki nazali na mboka na ngai me bitumba tozango na esto papa mokonzi azobunda lelo oyo azobunda parce que aza na ADN na idps no aza na ADN na Etienne Tshisekedi bato balingaki ke toza na kati ya mboka me mboka na biso ezala gérer libanda non lelo oyo tokomomona ke baindien balibane bakomi bale tout puissant na mboka oyo bayaki na mapapa bakomi na mbongo omona ezine otala jus ya plastique non jus yango bango bamelaka te non balobi mokonzi ya mboka gouverneur akende ezini moko na poids lourd awa me yo moko ozomona na premier tala milangi surtout na quartier na première côté ya luponga papa walisa na leki lelo na tongo na tali na bimboko eza géré te nalobi na yo mibeko ezali mpona bagestion ya babiloko nyonso wana bokobanda wapi tokobanda wapi mboka oyo ezali zamba me na zamba wana tozali na bwania mpe tozali na makanisi ya liboso ezali ko maintenir sécurité ya mboka oyo na ville ya Kinshasa oyo ezali nano ya motuya ya makasi parce que soki sécurité ezali te moto akende mosala malamu te moto akosala malamu akozala te est-ce que tout na bino papa ma tous les candidats oyo soutenir attaque mwana nzambe na musu nzambe akoyoka lusambo nao tokomona théâtre oyo teke gouverneur na assemblée provinciale bayokanaka te gouverneur na vice gouverneur bayokanaka te bapesanaka ata mbote te bazoloba teke osota bango azosala baquerelle na bango population nde azosouffrir surtout bacommune na biso ya Kinshasa sur 4 commune ya kosepela nango eza te otali président de la république azotambola président siliki aza na esengo ya nzela te omoni aza na esengo ya koprésente honorable Daniel Bumba Pamba te président assemblée provinciale azali membre ya union sacrée azali na plateforme union sacrée bango bazoyoka na plateforme 4AC toyebi lelo oyo ndenge nini akomi wana awuti epai na ye te akomi président assemblée provinciale toyebi soki abandi nungu tokoyebi bato oyo tokotouche pour ke babenda ye matoi Daniel Bumba azali mwana ya IDPS soki atengami toyebi place nini tokokobenda ye matoi na butu mpona koyebisa ete ndeko nzela obandi okende eza malamu te
Madame ya IDPS ngona. Est-ce que on a retient makadam liboso le na bango te. Na lobi lo to sala ba o ba sala gite o ba nai ko sala ba welela ge électorat na bango ba bongisa mwanda mafuna soit disant que ba voter bango biso bongo te. Ko kanisa te parce que ya komi gouverner a banda liboso ndako na été. Ne le ko abino to komona biloko to moni nga moni comment président de l'Assemblée provinciale Zolo Bakeno to tie Kinshasa ba mwinda. Gouverneur alobi asisi molili. Mais to yoki bamba bala pade les autres kawa. Mais tu as dit comment, même la chaîne na biswa na yokande président de l'Assemblée provinciale Zolo Bakeno to longoli molili na Kinshasa. Na balapadeur mais na yoki pri ya balapadeur ba komi ko wanga. Te na ko le kamo muke place na ba ina landaki ministre ya finance ndeko Nicolas Kazadi a précisé bien. Au moins le nyonso ça na sous pression na senango ezaka potopoto na kati. Alobi azaki na pression moko terrible face à gouverneur de la ville de Kinshasa, il était obligé à céder. Conséquence nango yango otomoni. Vérité bim. Et là ngai peut-être na ko telemela moi na mboka, il fallait pas céder la pression ya gouverneur de la ville de Kinshasa. Il fallait continuer comme ba enquête. La padeur wana continue à Changote. La padeur wana ekoti na Bibwate, la padeur wana ekoti na Malukute, la padeur wana ekoti na Mikaote. Yango nde toza koboya. Ekoti na Makala te. Au moins biloko wana ba valeur wana na IDPS ezalaka te. Ya biloko oyo ke oloni lelo, obuki lelo na IDPS biloko wana ezalaka te. IDPS lona tobakeli mai mbume bimi e bato balie. Na kimia na motema pio yango tolobi ville ya Kinshasa il faut moi na Kinshasa gérer yango il faut moi na IDPS à gérer yango compte tenu la biloko nyonso tomoi na ville ya Kinshasa parce que le funda gouverneur et pas maman na parce que maman na aza se place ndeno ko besoin soutenir to kota na biloko wana te maman azali sacré en tant que biso ba africain. Maman zali moto to ko pesa et lokumu parce que ba maman na ba moneli biso bozo ba communiste ba maman na bango ba yebanité ba pona bango ba yebanité mais biso bazo ba keno biso to kende pas gouverneur na biso parce que to yebi maman na ye to yiba camarade ba maman na ye c'est aussi eza parmi ba raison bato bazo pesa maman na été mtabema ki na IDPS ndeko bumba adhésion na IDPS ezaki individuel tant azaki convaincu a na IDPS aïe pour nous servir Moka à travers IDPS. Donc, à cause gérer Moka na sur base à cahier de charges à IDPS, sur base à projet de société à IDPS, où ils ont les sociales, des peuples d'abord. Et je vous l'ai dit, mon frère, aux a de suite. Oui, quand on a vu après l'élection, les dates où la Sénat a publié l'élection, on a vu occasion, qu'on a télémis. Na bandi ko tambola commune par commune, quartier par quartier. Mais na commune de Kinshasa. Commune de Kinshasa na moi ba valeur mi balé mi satu na okiko cité parce que na za notable les commune de Kinshasa na ba makambo nyo sotuté. Na ko tanga ba valeur mi balé mi satu. Commune de Kinshasa ba na terrain à tennis. Ou même à l'époque ba autorité banda ko beta tennis na commune de Kinshasa. Mais ba clip ya ba musicien à kala. Ba sala publicité à terrain. Il y a tennis wana o ezana lwalaba soko otali ezana jardin botanique ezana zoo o kabila zo banyama te comme na kingakati il y a déjà 3 valeurs ezana salle du zoo o ezaki na salle à cinéma o ezaki ba salle à spectacle même Marichard Mobutu ya place wana même la vie est belle et ba salle ngo place wana ba parti soko oye o kotala école o roi lycée Kabamba. Tout le monde a mindele. Tout le monde français a visité le lycée Kabamba. Mais quand on regarde les communes qui sont salées, quand on a la Barumbu, quand on a la Lingwala, 3 communes proches de la ville où il y a Gombe. Yomoko Otanga, où il y a collège, où il y a Boboto, où il y a lycée Mokengeli, où il y a Shaumba. Lolo bato ba bomi qui ça c'est ça ba quinoa mais tant les gens dans langage on a que soutenir les quinoa ba yo kaota aux gens ba camarade na poto
o baza na kanda na modele Kinshasa ekomi le nalobi no ndeko Fofana totika okosela bana Kinshasa makambo bana Kinshasa eza moto alingi Kinshasa nde tokobenga ye moto mwe mata asibele bakinois non nalobi no bakinois wana toza su na ntango wana te oyo moto atie bandero aza mwana Kinshasa koyo ministre te toza su na ntango wana te wana ya ntango ya distraction tokomi na ntango ya mosala moto réellement alingi Kinshasa moto réellement aza na makanisi mpo na mboka na ye Kinshasa eza komérite boye te ozotanga nzela ba voli tia image ya Kinshasa ya biso kotambola ko filma Kinshasa nazwi certificat za maloba image nazwi certificat nanga na atteindre la gare awa na Gombe awa na atteindre la gare tozoya na banzela ntango eza bambouteille tozoya na babus scolaire nde tozotamba tozoya classe na kolongwa limete pai na biso na 6h30 basisi banzete nyonso moi na Kinshasa lokola bochwana plus tard 7h toza na gare centrale na koti na classe na atteindre la gare nazwi certificat na atteindre la gare ozolandanga donc lelo ezali wapi toperde bavaleur wana likolo ya bato moko baye tolonaka ta banzete te soi-disant baza kolinga Kinshasa me balingi Kinshasa te baye kodétruire baye kosenrichir derrière Kinshasa toboyi bango nayebisaki oyo l'autre fois awa moto moko te akoki kozala na lokumu oyo agere Kinshasa pendant au moins 10 ans 15 ans oyo eleki non basali soni mpo na ville ya Kinshasa basali soni ya kosakana te basali soni mpo na ville ya Kinshasa quand même à travers makambo na yo aux opérateurs économiques aux aussi moko aux cadres la jeunesse tant au monde a ville lokola Goma là où se trouve les sécurités mais propriétés à tout moment la ville na bango aucun appel Mumbashi à travers makambo la jeunesse mais pourquoi batanga à Kinshasa na propriété batanga à Kinshasa tano matana ba jardin ti mais ba ville wana propriété à kosala assemblée ezaleli maintenant lelo quelle va valeur aux hôtels ça qui est arrivé à candidat aux présenté ba kinois tokonu la Kinshasa ne tonu la Goma omoni na respectaka moto moko azaki gouverner à Goma na respectaka mingi ministre na biso honorable Julien Paluku tala mosala sala na Goma moto ayaki pe azolanda oyo tozali lelo tozokoanvie Goma parce que Paluku alikanaki wana mais je te le dis mon frère avec toute sincérité donnez seulement une année à M. Bumba vous allez voir il va commencer où à lobby vous allez voir oyo kosalema na ville na condition qui j'ai fait ça na condition qui na condition de total image na ebisio quel miracle là na lobby no to pesa na ina ne mbongo za na ville pour ça le ya sali miracle na lobby na yo bato balekaki bazali mitema ville mutuka sécurité zate ville mutuka benya comme ma salité à ville zate na lobby na yo 50 dans une année okomona ba misala oyo ndeko Bumba kosala oyo kopesa yo nzela pour que oza en espoir que na 5 ans na titoko ba 5 ans oyo kosala mekoneke bele oyebi na assemblée provinciale parmi bato baza na kati ya assemblée comme badéputé baza bacollègue na yo baza bacamarade na yo ya chik baza bacamarade na yo oyo mosusu bosala bamakambo na bango quel conseil to quel message okopesa bango pour émission esili mpo na lelo te nayebi lengi tokozala wana omoi naza na confiance ya ba excellent babashe etondi kuna te naza na confiance na bango ba honorable wana bandeko na biso bacombattant na biso d'élite oyo tobundaki na bango ensemble oyo baza na assemblée provinciale à ville ya Kinshasa nayebi que ce sont des hommes de valeur parce que yo ozana na parti politique moko te ozana na député provincial moko te ozoya posa candidat gouverneur au faire passer ba loi na yo ndenge nini soko lingo revisiter moi ba mibeko pour la ville à Kinshasa au faire passer on ndenge parce que ozana majorité na assemblée provinciale wana te c'est que moni bato baza batu pamba na royela bango kaniaka na pesa bango pour voter ngate wana suki bato baza wana baza ba homme de valeur bayebi ke balekaki na ticket gagnant ya IDPS balekaki na ticket gagnant ya MLC
balekaki na nzela na AFDCA bako respecter o ezali maponami o eleki na cadre ya union sacrée. Na union sacrée tozana candidat moko o azali honorable Bumba bako voter pour Kinshasa ebonga pour Kinshasa elongwa soni na lobi na yo talaka so muta koti na ville ya Kinshasa asa yoki zei ya kosanza mokonza mboka azwaki idée ya osala so baso de moto tala lelo baso de moto même muta kokomba azali salité mabulu salité mabulu ba masangu kute komi kobota bawana non il fallait ndeko Bumba ya pour que a sauver image ya IDPS a accompagner chef de l'État na ko redorer image ya ville ya Kinshasa parce que chef de l'État azangaki moto oyo azana bolingo ya Kinshasa azana ADN ya Etienne Tshisekedi pour na ko accompagner pour ville ya Kinshasa bon na ebisio dans une année tozonga pototuna. Merci on a tuniote oyo moko ngolo bela bakino attaque pe moko oya kadaka jeunesse o jeunesse alembi escroquerie politique bango ba memaka ba drapeau bango ba tambola na ba leader mais soki mota komi ta ekomi makambo ya ba ambition ekomi bana ekomi batata mwasi ekomi ba oncle nazo senga kaka na bana Kinshasa nga azali mo Kristo toza na elikia tolongola maloba mabe o toza koloba chaque tongo Kinshasa ekobonga te mboka na biso ekobonga te toza na espoir toza na elikia ke mboko ekobonga na banzi nzambe asalaka derrière bato nzambe asalelaka na moto na bandi biso na IDPS biso na union sacrée toponi mwana mboka Bumba oyo akolata chapeau mokumba oyo ya ville ya Kinshasa totia ye na mabondeli to accompagner ye ata na makanisi na yo tia ye na libondeli na yo pour que lundi azwa commande ya ville ya Kinshasa pour que to changer pe ville ya Kinshasa ba mesala koseka biso bakinois to changer pe image ya bakinois à travers mwana mboka Bumba. Merci. Merci, là je remercie mon mboka Vodi. Et c'est là que Seigneur, c'est là que force ya musala to salaka. Ngana suka kana koloba to koluka information koluka ba invité. Maintenant nous allons bakina to tala image ya Kinshasa. Wane komisko attaque moto azolamba. Abike musuni fatia ndembi, fatia kokongo, fatia boy. Boko mona lolengeni patiki Kinshasa. Moto a dirigé Kinshasa on fait 4 communes, mazo cité la tongi marché kaka moko. Pe marché ngo senga du président de la République a okota makambouane. Atongi te za nyongo. Non, ndeba loba. Eza nyongo. Ndeba loba. Nanto futite. Na minute oyo nazo banga gouverneur asika akota ayebisa biso akuti nyongo ya combien akuti ba dette ya combien akuti pe makambo nini na hôtel de ville bozoka ndeto koyeba bato batanga ni facite bato batanga ni nikini bato batanga na ipen oyo tata atindio na kelasa o defendara moyibi o defendara mutu alukuta sadi olembisi bato na information alukuta soki moto alongo na fonction na yo journaliste changer casquette makambo il faut sila yo olobeza mutu ya valeur esengeli mpo ozwa bacommunicateur ya bavaleur esengeli ozwa mpe bato ya malonga namona koma mona mokili ezere afingami ya des années bamwa parce que mutu mo aza mwana mosala ya président ya assemblée provinciale mpe bato oyo mototala bango kena baza baexemplaire na biso so minute oyo Eliezer Tambwe ndeko Eliezer oyo ofingaki moto akomi président ya assemblée aza député ya regroupement oyo Eliezer aza président tande nzambe asukisaka bato mais yo okomisaka mafinga nde otia travail olatela yango cravate soki moto banaki kolobela balobi ke awa asalaki malamu te leta oyo explike biso mpo bandaki kosigne papier te ya malonga on a ceinture, on a retenu le papa parma. Alobi atake mwana nzambe. Kinshasa ekokamba masusu na banderole te. Tomoni comment ba député baleki na Kinshasa po ba tie banderole. Tomoni ba député baleki na Kinshasa parce que okanga quartier moko en otage ke na za mwana ya boy.
soki bolingi botelemela ye abimisele baane 80 baane 1900 oyo azalaki mwana ya directeur Kingani. On a escroqué le président de la République. Comme Maye na matonge, ko tambisa ye, ko kotsa ye ne kuku moroboy, banakin. Le siège à moi banakin ezara. Parce que le ministre président comme Massa Nabino comme chef de l'État a soutenir le bino, bosomba siège wapi. Parce que il y a un support qui chasse Kamba mais sengeli asibel ya banakin. Babilo wane ko lekal susute. Bozumbongo, bosale keko. Est-ce que keko yokanya papa yem? Tout ça les artistes na biso ya malonga awa bano ba yekoli na académie de beaux-arts qui a batalio bo ba dessiner obini ndengoza. Sobo za na buto monani. To respecter mboka ko. To répondre na ba valeur. Lobby ba communiquer la photo. Oh zala ki lobby mais lelo komi nani. Ngolo le toyeba. Gouverneur na onani. Oseli nani campagne. Ngonga ngoyo. Dans quelques jours ici, gouverneur Azobim. To boy biloko wana ko yako récupérer ba msusu ba bundi même na Bible FDC pays laïque. Bilango olonité ko bukate. Moto asala kate même nzungo balambi alembola te. Monsieur Sili. Je remercie maman Angèle Walesa. C'est là où on a le baka un mot avec orgueil. Nous avons un droit que tout le monde a été. Mais quand même, nous avons fier, nous avons honoré. Il y a comme un couple Walesa. Babali si moi, nous avons princesse, mais Babenginga, n'a que des petits caïns à Liban. Noko noko te, mais Batienga noko jouan. Merci na mon amour à Voldi. C'est là mon albaka no atayo lingi na ongati. Mataka libota moko bako linga na omba ngai. Le moment j'ai alobi que no à travers musala na yo na tala ko sala ka. Na une responsabilité ya kolati sayo. Nous avons droit que c'est la propre de la télé. Parce que la propriété ça outil à travail. Nous avons ce plan na lobate ma c'est la propriété de la télé mi na plateau. Et ça c'est noté. Maman Angèle Nataka na télévision, salisi mutuboye, j'ai déjà eu $5,000 à balle. Mais à Benginga, n'a une bengi été. Maman a lobby que n'a eu charge. D'autres on a la bitili, c'est la lati sabat. Et ça c'est noté. Ce qu'on a eu, oh non, son dans basali là yo. Aux zones ça retour et pas nan. Merci.